aime la grâce, aime la grâce, aime la grâce TV, aime la grâce TV. Voilà. S'abonnez-vous, s'abonnez-vous, s'abonnez-vous massivement. Awande masolo awande bana poto bazo pesela. Awande nyonso ezali. Balingaka mobali ndenge nini balingaka mobali yaya balingaka mobali ndenge nini balingaka mobali ndenge nini yoka na pesi ye nzoto na pesi ye motema na ngai aza mobali yanga mobali yoyo yanga tikana nalela yanga mobali yoyo yanga libalo yo. Abonnez-vous massivement à Aime la Grâce TV. Ici à la grâce, bah s'abonner quand on sait jamais. Likonango mandomba modification nango ba makamnyo so ba gako seka ba bina Aime la Grâce TV. Et oui on a grâce TV pour mon copine nada et ba ma copine on peut nous conseiller on peut s'abonner zaka moko. On peut s'abonner dans tout temps Georges à côté Rokatine. On peut s'abonner pas tant Jacques Didier. Amima okana vina bango yaka osaboni na Aime la Grâce TV. C'est non stress likona unadana suka tukanga makemba makemba leo rutukisa makemba otumba likona makemba okalinga do bakalinga kaka. Abonnez-vous massivement na Aime la Grâce TV. Do tikala ki bonde ko beta na banani po empire boneka ko continuer ngabisolo do tikala ki ba o balongoki ba dette bakene na dette à force ngana ki parmi bangote ngana tiaki na oite toteki no ka pic bakuba na ba vie dilo ba vie Boeing ba vie Doris ba vie Jojo comme kande toti ki kande toti kaya kanya papi texte ko ya yo zongi na bon et qui souhaite ngati parce que nga Dominique ndi nazawa l'autorité vient de l'Éternel. Zamba change le kwana njuto yanga na kota kandaka bakonji na babiuka bakonji na kenda ka soki na lobili kambu nanga basalaka bisaye zamba limbisaye wasalinga buke chinga na vana ndako. Je suis père de famille nana bana nanga mibale mwana ngai boso aza na 26 ans ya mobali mwana ngai mibale aza na 20 ans et puis nana petit fils nanga nasoki paka na bango pasali boye nzambe alimbisa. Mbote mingi ba abonné na biso nyonso Aime la Grâce TV, toujours avec moi votre servante Shira Bakayamba. Toza na commune ya Bandalungwa, toyoko kuta na ndeko na biso papa Dominique Mabwa, oboyo kaka papa boyembaka, azalaka ensemble na ndeko na biso papa Pepe Kali abinisa biso na ba chanson belé, état de santé na eza bien té. Yango atoza sur le terrain na Bandal, boyo kanonde to meki ko sola nae après to rozonga na plateau. Merci beaucoup. Bon, ce point nga nabini na kolobate ponga Dominique, je marche avec la sainteté, ntambolaka tout droit, mosala nanga ndenge nasala succès nanga naza nango yebana nanga naza nango nakota bikota kota te nasimba bisimba simba te eza éducation parce que navandaki na orchestre oyo ezalaki ya bamikolo oyo biso bayaki wana bapapa na ngai tozalaki bazala kopesa biso baconseil to makambo ezebele en plus nalobaka biso ba Dominique soki tozwa chance
nakoyeba na ebele mbala moko parce que à l'époque tozalika na chaîne moko chaîne moko c'est la RTNT. Nga Dominique histoire nanga nayebaka parcours nanga ya musique nayebana dans 5 jours nakoti Empire mardi na répété mardi na répété mercredi na répété jeudi. Ouais, chaque vendredi toza kobeta conseil nanga na Empire tobeti yake tombe ke samedi nango toaki émission zai numéro 1 donc ne kobeta wana nini bosani ane toaki na bayemoko joli bébé parce que nga joli bébé tout ça surtout officiel même jour na concert et puis la télévision même jour moi joli bébé tout ça surtout officiel mkolo moko tukutaka nde emoko ya rodi aila et pas yambaki biso bien tozalaki ni bien nga nalobaka eloko esalaki ke koyebana na biso yango wana epuis naseki wana emission mpe ezalaki mingi emission nini te onga nasala ya musike ba club de star nasala émission omona oyo na 13h émission moko bamusike elekaka baza koinvite ngai mpe seri na biso ozomona bakobeta concert boye publicité ezoleka bazotanga na nkombo na Dominique na publicité na banderole bazotia nkombo na ngai biso tozwa chance wana yango wana esalaki teyebana makasi oyo epuis nabimaki mpe na marke na ngai omoni mutu na mokili okomi komisala mpe yo moko napesa lelo exemple neti ya ndeko na nga Fiston Sai eloko esala yeni ka biloko na ndenge alataka wana ti yango na esala yayebana mpe ga marke na nga nabimaki na nga omonaki nabimi na nga nazolata na nga kiloti na ngai ya saka farine ya midema natongi kiloti natongi lamba moko boye loboko moko natinga chapeau kobina na ngai ya kovimbisa matama créaki babiloko na moko donc nayaki créateur na créa babiloko na nga mpanga mpe esalaki nayebana na nga ekota na nga bikotakota te nasimba nga bisimbasimba te wayo moto ozoloba mais mpe na bato mosusu mpe babeta lisolo ke Dominique moko asimba kisi po parce que ma mère elle est là, elle est vivante. Mwasi oyo yanga amata transport ayoki moto azoyo wana nga te mwasi nanga koyebisa nga na ndako Dominique mabwasi kisaza nango wana aboma mama na ye mwasi nanga auti aye ayebisi nga ma mère elle est là nasi uti nakata ndako moni mama nanga nasoyina mama soyina mama nanga bon ntango naotaki su poto balobi ke bomi mama na nzoka mama naza na ndako avandi na ye ntango naotaki su poto ntango po elekaki nga asali arthrose avancé na genou gauche notambola na bekini nakondaki ni balobaki te tala misala na bango tala baretour na bango boye me mingi baloba bongo ntango bamona nga natambolaka esaka bango le mosusu soni parce que kenga patron na nga te yanga biloko mibale abana ngai Dominique télévision ekomatya yo ekokitya yo ekoki kolingisa yo ekoki koyinisa yo ekoki mpe kobomisa yo succès ekomatisa yo ekokokitisa yo ekoki kolingisa yo koyinisa mpe kobomisa yo tatu seye ateyanga simplicité abendanga matoi makasi likambo wana ya orgueil ya yolendo ateyanga eloko wana makasi abendanga matoi makasi na eloko wana mpona kotika ngo bazwenga babeninga pembeni na ye nazalaki neti ceinture na ye nagenti charge ba mission privée na ye kotinda nge ba producteur ne na brazo ke ezwe ba mbongo na ye puis ba montant moko ya ebele
atestanga ya makambo ebele pata soki mono aza maboko milai akotinda nga Dominique Kende waza okozwa ya monta mbongo boyi soki ozweli nga boyi yo longola boyi sombela nga biloko boyi yela ngai boyi pepe kazali kopermettre biso to voyager parce que tozalaki mingi koyeba makambo oyo chambre azalaki kolingolala toyebaka mingi ngana jo ya kolingola mingi na rez de chaussée azalaki kolinga bachambre ya baescalier kolo te wana soki tokoyi bapesi bakle nga juna tokende totali oyo tomoni savare juna ya bino ya Dominique ofungola yango wana kene se président tozwi chambre bozwi ozwi bavalise nga na ye tokende yango tokotisi akoba ngai ifongola valise tofungoli valise tozwi bilamba toklasse ok mso bazonga maleti na nga wana yelanga na yeli azo maleti na fongoli azwi mbongo abimisa bia moni mbongo na bino ofuta bino yango abi na nga yelanga pantalon moko wana na koyela ye azwi mbongo wana koti na kati azwi tonga singa tongi posha pantalon wana agumbi abi na classe ngo kuna classe siko ndenge zani ngani ka te wiki pantalon wana zambo donc on a ba souvenir belé malamu ya papa bolekisa ma bebele na ye alakisanga vie sans sa vie première mwana nga liboso natiki mwana nga na zemi tokendeki voyage wapi ya Tanzanie na Dar es Salaam premier concert nazwi tala mbongo ebele mpona question na beti nanga bongo nazwi mbongo nanga bongo na misuele tozongo toyoka bamusicien Dominique omona kabela nanga bango mbongo atindi moto abenga nga abiboka ebenga nga zoba wana ya na ye ewe mbongo zwi nda ebeza kuno président zongo tuyaka nango na ye nango epesa mbongo wana apesa abina kende nake sikwele bamizi baza tuyanga bite mbo président zimbongo to tel kuta depuis ka soko bini président zongo ngabi azimbongo na ngai tu azwi yango bena mona tindi babenga ngai nake aji chauffeur waza otambola naye à part non mbongo bazolesa kotongo zobinema ya kofuta pe azonda kofuta yo aji chauffeur waza otambola naye aji abina tambo no bina kiango joie aji chauffeur ngo abi kende na ye na vie kende tika ye parce que kuna na Dar es Salaam Tanzanie il y a des magasins au monde ateka penda les valises ateki ils lettre complet valise de somme dans bleu ou toilette na kati et puis quelle somme lettre mosi na ye azai ko laksanga sans sa vie azai ko laksanga nzela mabeti netindingi ba kene na ye tika kina wasi na ye bon tindo tika ki bondo ko beta na banani pour empire boneka ko continuer ngabiso le do tikala ki ba o ba ngoki ba dette ba kene na dette à force na ki parmi bango te na tiaki na ote to ka pic bakuba na ba vie dilo ba vie bring ba vie Doris ba vie Jojo comme kande to ti ki kande to tikala ki papi texte ko ya c'est ma campagne na ikoleka kuze esudile ku papi texte yake zama baba cooks baba dimanche na osela et tombé ne père de moi na ngai Nathalie sente na ngana musande na salaki nakese nga bukoza nga mbongo abike mwana ofi apesa nga $10 wana na papi tex achula ki ono zala problème na ye apesa nga $10 parce que nga dominde na zanga respecta ba droit na nga
na vanda ina za na ya ke shute na vanda nga tindenge vie bwingile ga eko sala apik fondation na ye ndo sidi kele apiko di de l'euro longwe na nga de vie bwingile ga sala so apik fondation banyu koleka koloba Joli bébé Dominique de Gozele qu'on a vu nous boya oui tindi tagi susu quoi ko travailler na vie bwingile kufende orchestre kufinde ndeni boyo kana suti bobetaka te boza wapi chomo yibika musicien so avanja président ko baina lembola sabatu nanga ko lembola président ko baina Jacques Chinanga na sukule yanga ko sukulela mega sero matisa vient ke pota ko mkona bimsi manjaka le sema le vite donc ya konde orchestre vandi nango kadante comme ya poto babaluke le vie bwingiti batika na bon yo zongi na bon je qui suis ngati parce que nga Dominique ndi naza l'autorité vient de l'Éternel Jamba change le kwana njuto yanga na kota kandaka bakonji na babiuka bakonji na kenda ka soki na lobili kambu nanga basalaka elibino katango na uta kepoto na kepoto ke 2002 na eko zonga 2006 2007 esanga arthrose na kina wileri dote kongola lobi opération to salango awa te il faut évacuation salango na libanda mais Nathalie kudu tango na kina TV na zolo bakaka bwena na ndako ba bina Dominique présidence ba bengi na présidence ba bilobe ke pa ministre na culture et na ke na komikona na vandi to komitoki ni nango na téléphone ngé sonné Dominique oui eza biso bata présidence bayambi yo nga na bité babi nga zonga kati zongi ça d'attendre 10 minutes yake be ministre utana bureau na yeye moko elukanga babi Dominique ngadingai po ayambi nga tellement muto apesa kinga ibona sema kama zobinza binsinga isu ba Dominique yatike poso na sai ke msaya ko bina ebo kumati ebo simba biki na ebo kuma ebo simba biki na ebo kuma français yako komela kabila lettre nga moko ketika kuna na mozore kudumbu ketika lettre na ba soda na ba juile lettre na batali ngai na comme chef de l'état lettre ngai Dominique yo ngai ngako Kiaso izayo ngai kazi beti kashe na bango beti pe yanga pesi ngai yetu na komo kende babenga yaka kota ka déjà pas pesa audience na kena jiba pe na salle audience na ngo ba grafe na kena Alexis ko team ko pena kenda na kuti dia audience c'est bima na ndio ya saki ba dimanche makamtu ndi ba ko sama kambo ke poto tindanga bakesa yango opération après ce opération les locaux c'est comme les cossons à l'école bon non ba ko ndena za souffrir double je passe et bende wana et ça il y a plus de 10 ans passé et comme des ans à 14 ans Zanya usifanya pesa ukolwana ujuzu pasi mbasu ko ndinge saranga siko mbasu onde bateso bazolanda biso zo sala pasi na mawa nani akoki ko salelo ka poza ki na video musique na ba succès na yo na bambongo na yo na ba poto do bana ko kende eloko mwa bweza yakite siko lelo va na ndaku nani asalio bo atamki mutima mbe
ebi bango te nazoyeba boye oyo asali boye nazo bango mosu ya televizio nzambe alimbisa ye oyo asali nga buke atinga na vana ndako. Je suis père de famille na bana nanga mibale mwana nanga liboso aza na 26 ans ya mobali mwana nanga mibale aza na 20 ans et puis nana petit fils nanga nasokipaka na bango asali boye nzambe alimbisa ye. sikoyo na miso ozolia ndeni mpo ndenge mpe tokutaki ovana omelikisi mpo ole te andongo soki nabinoki na perte d'équilibre nakomoka na déséquilibre kobandabanda ntongo ti pourkua nano ole te ozomela bakisi ozolia te. Merci beaucoup pour qui n'est papa absolu Dominique alobi mais to tika monte to za pena bande kuna biso baza bana banda li fo baloba po papa Dominique a CP si pe biso bana Congo abinisa ki biso mais le état de santé ne to mona papa Chaka Congo za wapi papa Chaka Congo maramba boende il faut loba papa Chaka Congo. Bonjour mon frère. Bonjour. En bonne santé. Très bien par la grâce de Dieu. Vous en commune. Toza na commune à Bondal. Papa Dominique Maboua, tout le monde santé n'est bientôt rolobani. Bah on a koloba Isaac bato mutema malamu oyo balukara moyen ya ko dépenser mon na bango en bien-être ba meka ko venir en aide parce que c'est une personne oyo animara pe na scène musicale sur le plan ya danse à Zalakana notre papa musicien oyo toyebi qui est aussi sur notre avenue Pépé Calé pe à son âme Marati Kabiso. Et l'autre aussi on a vraiment ça va venir en aide bato balandelaka ba plan ya ba musicien o balobelaka bino ba journaliste busala ba émission na ba internet na ba TV ba chaîne tout ça bon mais vraiment ko lobela marambo pour que papa na biso ameka ko se rétablir c'est que je peux dire. Vraiment merci beaucoup to zo PCR na biso za awa. Bonjour. Bonjour maman. To kutu na bandalungwa awa état de santé ya papa na biso Dominique Maboua ko lobani ko lancer appel. Et ça va coûter bien pour tout ça qu'on a venu à Pépé Calé. Avenir Papa Kala fait qu'on avenir na yango yo toza harmonie papa Dominique a pesa pe un plus na pire bakuba mais ce total il peut bien ba CP là na style na bando sala on ba sac ya farine akati sac ya farine le boko moko ko bina na ye asala pe belé Congo tozala kate muta kufa après to yawana ndezala kake muta kufi bongo biso mbongo te aza na bon mo bo sunga ye donc ndinga aza na bon maza besoin de sungia aide na bino bazo bazolanda fama bo fongola motema bozo motema mawa ezakata kufa botinda bato pe baza ba démarche on ba tia na ba poche te to ye moko azala ibaki en tout cas mamboka na nga pe ya na souci na nga mboka na nga pe lingi ngai elo no baka yango na ma chérie en tout cas ça m'a bien donné ba micro vraiment bata mitema mawa mutaza motema bo mama na motema bo papa motema mawa ko sunga mtufaza ka mwana ote ndeko na ote et cause ba bloka benza ba monaka pour zo souffrir ko lia na passe depuis ton l'été yo mo moni yana bato mso bazo boka biloko zo mona na pas zo baye bovane azo baye depuis ton l'été pe ndenge eza wana pe eza na bato msusu okoza tozata mbongo aza pe na numéro ba MP sa wana okoza ta 1000 ya pamba oyo sikre ba Lipton oye nango kangisi oyo tikeli ye papa zota osimba loboko somba mapa papa ngana zana na pota na likolo na yebi passe ya pota ndenge ezala ndeko na ngai motema moto kolala te do ba miliki ya mai ba kisi ya estomac donc des ambo sunga peka likolo moko wana bomoni wana bateli bende wana kutu président biso Kabila mtasalaka ba soin wana kedaka ti poto bateli bende après wana so ko sa paralytique na likolo wana babwaki lesu mbasu kala likolo na gauche donc azo souffrir makasi donc muta ka passe ya batu donc azo tala papa na biso wana ayo ka fama passe moi chanson moi ya Pépé Calé oyebi nze ba Pépé Calé wa malo sosi obala nani te na bala natika maître pa ina nani
soki okobala bala na yo banzela mpe bela linga yango neti gigi gigi osali bomwana osala bagaffe te gigi bolingo napesa chéri abuki mibeko bolingo baperso bolingo mama na ngai nakosunga yo toyeba te biso toza bana mpire tokoli na veno nzembo moko ya papa oyo nakoyemba nakoyemba ya kivunda oyo ayemba ve na biso aimmortalisa ngo kivunda shu leki alabamba mwana mombaya obetisinga motema mbala moko mwana quartier tolinga yango mingi mpo omoni eza papa lokola ayemba vei na biso yango wana etikala à chaque fois so tozoyoka yango tokanisaka vraiment ye mpo asala mpe mingi mpo na musike kotala mpe na papa mabwa donc ekoavenir vraiment yango oyo mpo ndako ya pepe kale eza juste na coin wana donc wana ndako tokola donc toyebi vraiment banzembo ya papa tout ça nena zongaka tolobaka eke ndenge ezalaka eke epela mpe abina ana mpe bakuba soki bayebi te bayebi oyo bayebi epela ozada obela deja mbasu obi mpasi ya mbasu nde ezalaka wana aza vie na yo soki ozata mwa sikre mwa mokie ya kotala yo visite esala mwa babien. Merci beaucoup papa Azar ya bapoma to ya kotala ndeko na biso moi sucre miliki depuis ton alete maman merveille Mies la gracieuse to ya kotala ndeko na biso maman Solange Mbwaki papa Patrice Bakuba maman Kisha de Bundes to ya kotala ndeko so tinda ta moi miliki na filmer et ça la bien ndeko na biso Azar vraiment malade. Merci beaucoup, vous êtes toujours branchés sur M la Grâce TV. Merci, bye.